Vous écoutez la radio de la référence www.radialisolo.com. Radio-Télévision Lisolo, la radio de la référence numéro 1 de la diaspora congolaise. The station with the best. Ndako babengi ndako ya nkulu mbibi. Ndako wana bandeko le mwanzinga kuvute muta atonga yango. Balala kana butu na kati ya mbanza Kongo, bayoki kaka na kuna na libanda batu baziku mema bapau bazelo babandiko ganga batu bazotonga ndako. Bafungula ba fenêtre nini ya kosakana te batu bazomona te batu baziko banga. Na ba 4 du matin bango na bandiko solo babitala sikoyo salaki maneve talanda ko silité. Na makamotali ba valeur touristique ya ba place oyo il faut ou bien olingino ke na makamotali qui peut voter pour mes alités mais to reconnaître ba valeur ya ba site touristique entre Nkamba to tsiango na kati ata oke na Nkamba pona kimbangisi te pona kintualité pona kimpevete mais reconnaître que ba place touristique ba kimbangisi ba bombele biso yango il faut biso nyonso etoza na motema moko to reconnaître que eza ba place na biso. Parce que le Vatican est en paix, bakenda kuna bazaka ba romete, bazaka ba français te, bazaka ba midele te, biso so kenda una tutika rapela. Nkamba pe fait comme siko site o ezali ke yo mwana ya Congo, il faut reconnaître ngo kenda ka wana bambola ka pe place ngo parce que Congo ki pe se développer ka. Le monde a juif, parce que là on a hébreu, place Abraham, qu'on dit là, tu peux comparer les sites nyonso. Tout le monde est dans Mecca, il y a des musulmans qui ont ça respect na place na bango. Biso pe na Congo ba place na biso ke ezali. Ba kimbangi so ba komi ko mona ke ba mbanza Congo nyonso ba kulumbimbi. Ba place ba maki pamvita, so ke za abandonné. Bango so ba comme ça touristique. So est-ce que qu'est-ce que ça awa? To joindre le train oui ou non? bafungula ba porte na tongo ndaku ya munene etongami ndaku wana esukaka na niveau ya charpente ebitialaka ba toilette alors que ndaku wana ezalaki ndaku oyo ba ange batongaka na butu ndaku wana esila te yango wana siko ndaku wana bakendeki kokunda nzoto ya nkulu mbimbi na kati.
wana ezali ndeko desfe na pesio maloba. Merci Mbuta Zambwana Joachim. Lelo omemeli biso masolo ya Kulumbimbi. Ngai po na fungwa manano nalingi oyebisa biso kimbanguiste o tobengaka ba kimbangologue basambelaka Diangenda comme ou bien Simon Kimbango comme Nzambe pe Diangenda comme Saint Fils pe kisolokele lokola molimo santo soko yebisinga nde na kokende vraiment kotuna et puis motuna nanga mosusu na kotuna buku nini oyo kimbangwisi etangaka buku ya bango moko ou bien buku ya mindele. Ce que tali singa ikeno pona ba référence na bango esengeli basala na buku oyo ya bango. Mais référence bazo sala na buku oyo ya mindele pona nini wana motuna nanu mibale wana nde na koyeba kokota mususu. Merci. Merci bote pona tesi. Ko prononcer sans Salvador te pour un langage ezalaki tellement différent et si ka wana bakoko na biso bakoya koloba ke ba sans Salvador kombo wana ekobanda koya mukuse sans sala bakoya kobima ba sans sala mais ba sans sala ça vient du mot sans Salvador bakoko na biso ko benga ngo sans Salvador tandis que minde ba na ko benga ngo sans Salvador bakoko na biso bengi sans Salvador na kombo ya sans Salvador ba sans sala bakoya kobima mais ba sans sala ce n'est pas d'origine Congo biso bato bazalaki kuna bande ko benga bango bato ya mbanza Congo donc bazalaki ba Congo. Alors tokei papa na ngai na bisiko lobaki ete oyo bokoki kozala kidiba encore une fois tolobeli yango ezali place oyo eza kopesa confusion mingi. Confusion ya liboso eza kouta na bandeko oyo ya bakimbangiste baza koloba ete ezali place Noé na ta ya kala vamba makambo ya masolo kuta Bible eya de place wana zalaki na bana na ye tango delege esaima basukela ki place wana wana toyoki yango to souligner yango to komi yango est-ce que kota na mise na biso to kota na mise na biso te yo tango koya mutokozwa decision wana ngai na zaka ko reprendre ko makambo na siliko yoka bande ko kimbangiste pe baza pe ko confirmer te place wana yango balela kaka miel kaka ya pamba. Et quand je dois comparer, est-ce que ce n'est pas ça aussi la raison qui fait que communion bakimbangiste ezalaka toujours ba miel ezalaka lipa te na makila na Yesu qui est vin na cadre ba catholique na ba protestant bango bakendaka na miel bazali koloba te bango place wana de bamelaki miel na Kulumbimbi wana na place ya Kulumbimbi kaka wana selon bakimbangiste ba confirmer yango pe lisusu ete bisika wana ezali comparé neti ya lieu saint oyo bato tokoki komona ngo lokola ba place ezali ete
Nini balingi koloba awa, je n'ai pas tellement bien compris. Ezali place autour de Babel ezali kotongama et puis tamba komona ete Nzambe a confondre bango bazako luka Nzambe na ndenge na bango ndenge yango te Nzambe détruisaki yango qui est baso tenter comparer yango petit na ba église ya lelo na niveau ya Congo na niveau Afrique ete tozuki Nzambe na ndenge na biso mais tozapeka ko réussir ete Nzambe a kotabiso na confusion to atebisa na confusion qui est c'est vrai que na Congo côté Kimpeve côté Molimo tozaya kopanzana et que maintenant faut koluka elongi ya sika ya Nzambe koluka pe koyeba koma tokoti kozala biso nyonso regrouper tout autour la spiritualité moko na Congo. Voilà un commun dénominateur et comme koluka e monana na kati na Congo et yango wana bakimbangisi bazolinga ba faire revivre masolo ya Kulumbimbi qui est ngai nazomona c'est comme si nakoyi kobenga yango ezali lokolo moko ya liyebo zaka na pied moko mais soutenaka poids nyonso donc peu importe combien de makolo bokoluka pona ko soutenir liyebo a démontrer yango ete ye moko kana lokolo moko azaka capable de supporter charge ya chapeau nyonso awa eza kofunda ete Kulumbimbi bandeko kimbangisi c'est comme si tozolinga toloba ete ezali siko pied ya sika pona ko soutenir kilongo to spiritualité ya Afrique mais la mama ya Nzinga Kuvu akoyaki na likama papa na ngai ozali pena na nzela mais ozali na mwa bobungi muke parce que ozwaki explication mabe le roi Nzinga Kuvu oyo azwaka baptême ya ba catholique azwaka baptême ya ba catholique na le 3 mai 1900 volibisi kombo ane bungi tangu le roi Nzinga Kuvu azwi baptême roi Nzinga Kuvu azaki na bana mibale oyo babengaki Mvemba Nzinga na Mpanzwa Nzinga. Mvemba Nzinga azalaki na mama na ye, Mpanzwa Nzinga azalaki na mama na ye, bazalaki na ba mama mibale, azalaki na basi mibale. Alors que eye kosala tangu roi Nzinga Kuvu azwi baptême na sima ya roi Nzinga Kuvu mutu azwaki kibukonzi ezalaki mwana na ye Mvemba Nzinga. Mwana na ye Mvemba Nzinga lokola azalaki chrétien catholique a obligé ki batu nyonso tu bakoma ba chrétien, sans cela il faut ba bomayo. Mama leki na ye, mama ya Mpanzwa Nzinga oyo azalaki mutu ya bokoko. Ye aboyaki na ye ko joindre mwana ya mbanda na ye pona kokoma mutu ya catholique. Yango na mubeko ne kindaki ete na mama leki na ye il ne faut pas boma ye. Donc ezalaki mama na ye te mais mama leki na ye parce que mama wana babomaki kombo na ye ezalaki Mama Mansanga Makongo. Mama Mansanga Makongo na Kikongo na français cela veut dire les larmes du Congo. Ye abaki mwana moko kama kina kombo ya Nzinga Mpanzwa Nzinga Nabi Lukombo mwa bolimbisi momke parto papa na biso mbuta nzambwana po nabi akainga panzi awa Nabi Lukombo motuna na kotuna yo
otangi makambo oyo wapi oyo ozobimisa oyo? Livre nini oyo tangi ba makambo oyo oza kobimisa? Merci. Olakisa biso livre yango tokota toyeba makambo oyo ba congolais mutu bakomi ou bien mindele mutu bakomi. Merci. Alors, tozali kokende tangu na ville wana ya Mbanza Kongo bandeko balandi ezali na biloko misatu ya motula oyo esengeli na biso bana ya Kongo tokwa koyebaka. Ya liboso eloko ya liboso eloko babengi nti wa yalanku, l'arbre du jugement. Nzete wana tina lelo eza na Mbanza Kongo mundela lukaki akata ngo ebimisa makila. Matiti nango anda okende likolo na matiti nango ekoma kokita na se. Banda basokisa kango. Nzete wana so ekwesi likasa moko yebaka president ya Afrika kufi. President moko na kati ya Afrika kufi. Nzete wana ndeka telemaka te, nzete wana bato bavandaka nango pembeni te, eza histoire moleme toza kuna te. Yami bale tozala mai moko na Mbanza Kongo oba bengaka la rivière Lukeni. La rivière Lukeni zaki rivière moko soki okoti kuna. Soko dimila mai wana ba problème na yo nyonso etikali kuna. Ba maladi, ba makambo ya modele ba miracle ya modele esalama kuna, mais mai wana lelo ekoma suye esalaka susu eloko te. Et c'est le même ndaku oyo le pape Jean-Paul II ayaka na 1990 pona nini ayaku jami kuwa ya kulumbimbi basalaki technique ke bakolekisa autoroute ekolonga Mbanza Kongo ti kuna na Angola, alors que autoroute wana fallait lekila kuna ezalaki kaka technique po babuka ndaku wana pe bakwa kolongola mikuwa ya nkulumbimbi. Ouais, ngai nazala mutuna kaka sur point oyo sur bozakoloba ya malamu na mabe ya papa Simon Kimbangu nani ya Diangenda. J'espère que na moment oyo ya conférence nationale oyo ezala nzembo moko ba Congolais bayembaga Diangenda pardon et soki okei na lifelo yebisa lwambo Tshisekedi abimi. Nzembo wana ça dit beaucoup. Donc Diangenda a contribué mingi na mabe collaborer na Mobutu pona koboma peuple na ile moko. Allô 5 sur 5 Koba 5 sur 5 Koba. Ouais, yango wana za koloba Diangenda malgré ozako sokola mabe na ye koma malamu moko asala te. Oyo nyonso tangi d'école ba université, c'est le don du gouvernement Mobutu apesaka ye po asoutenaka gouvernement ya Mobutu. Na sikoyo pe baza soutenir toujours Kabila. Baza soutenir Kabila, peuple aza kokufa. Na bagimbangusi bango moko pe baza kokufa na nzala na maladi malgré hôpitaux ezali. Baza na possibilité okena hôpitaux wana te. Donc esika wana totala yango malamu. Merci na tiki maloba.
na bwaki mabanga ya mabe epai ya Diangenda te nazotala bolamu Diangenda sali ya malamu ngai nakumisi ye me mabe oyo asalaki soki mingi yebi yango ekozali na yango bapreuve na kokumisa yango te na miniti oyo ngai mpe nakoki koyeba na nga mwa mbeba to mwa dembeba ya Diangenda mpona wana nga mpe nalingaka yango te na fini yango parce que mutu nyonso tu même papa Zambwana même DSV ti ntango alobaka soki olobi aloba 100 yebaka 90 kozala kitoko ta mosu 10 ya mabe me tokoboma mutu te mpo alobi 10 maloba ya mabe 90 ya malamu tokende bwaka nyonso totiango na konti ya mabe yango nalobaki ete soki malamu eleki mabe ya mutu ebombamaka batalaka kaka malamu na ye sika wana tokosenga na batu bakwa koverifie à partir ya koya ya Marie-Louise Martin même mateya wana nyonso epesami le plus grand écrivain église Kimbangwise c'était Marie-Louise Martin donc eza na bakondamnation mosusu oyo tokoki kokondane Marie-Louise Martin me bato na koyeba te bakondanaka Diangenda na sukuli Diangenda te parce que Diangenda azalaki mutu oyo asalaki oyo asalaki me ngai nazotala bolamu oyo Diangenda asalaki ya kotonga ya kosomba baterrain ya kosala babilanga Diangenda je le félicite mais mabe na ye oyo asalaki soki mpenza ye oyo azalaki bomoi tolingaki tobenga ye totuni ye soki mpe totuni ye alobi bien te tobengi ye matoi mais mpona oyo nga nazomona ya bolamu antuka nakumisi yango oyo ya mabe namoni yango te à moins que mutal alakisanga mabe ya Diangenda avec de preuves tangibles bato balobi Diangenda asimbaki magie mais montrez-moi ça asalaki bo asalaki boye mais tolobaka bamindele balobi bakoko na so balobi nzete eza na bambuma nde yango babwakilaka mabanga Merci mingi ndeko Zambwana. Bon, brièvement na baka kelo moko wa que ezali problème ya Bonzambe. Soki toza ko comprendre Bonzambe te to kota mai. Yango wana mo bana Congo tilo toza kana kati ya mai. Toza ko comprendre Bonzambe ezali nini te. Bonzambe ndeko na ngai eza ko tala nde bato. Eza ko tala ba monument te, eza ko tala bikepo te, eza ko tala ba mur te, ba pombo ko tonga te. Yo bomi moto oyo akelami na elili ya Nzambe uza moto na mbeba ezala otonga kana wata ba biloko boni tango yo otubeli te tango yo o changer te oyebi ko zaki mabete otiki yango te uza kaka moto na mbeba eloko wana so toza kobunga yango ezali mawa mingi soki ovandi na bato bakosalaka mabe yo obi oza chef spirituel ovandi na yo baza ko bomaka bato na yo baza kufisa bango na nzala baza bango injustice yo ovandi kaka nye
ozali chef spirituel te.